Sali na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox na bino yeyo oya pesa bino basango ya Congo Kinshasa. So bomoni nazo pesa bino sango rapide vraiment pour nayebi ke les amois passés batu bafinga ka balobaka par rapport lemsu ya ona salaka mais ezango malamu na bato bazo finga ndenge yana ngashaka konga finga maka ndenge papa na ngashaka konga finga maka ngape na finga na ondima na finga mabongo pona mibenga chaque Congo ya ba artiste et comédien lelo tozali j'espère toza mercredi ya moi au boyebi toza et gérer étant que chaque Congo ya ba artiste et comédien na ko ninga information o ile kaboité. Je suis vraiment surpris et je suis vraiment touché na sangwaliwa oyo et comme les biso par rapport il y a un jeune frère jeune vraiment oyo azana mwana moke vraiment oyo azana nous vraiment atiki biso na mokolo ya lelo malgré ba préciser na pena RT ezaki juste na ba auteke église et c'est ka sambilaka na liloba après kouta église nde ba biso akufaki donc abeli penzate ba biasa ba fièvre mo ya 3 jours sibitima ka abo akufi et ça vraiment passé ce qui bon moninga na yepo na opesa bino message e koleka boité na ba ngwa chaque fois na zawana pona ba comédien ka ko bazala ba combat danger te ba musicien ka bazala ba combat danger te surtout na saka ba comédien mingi ponga mo na bi passion na artistes comédien donc Gelor Dikando avandina makala ba signalinga na veni Pumbu et ndenge nazolo bana bino na sala vidéo siko toza 20h35 on a otypé musala ko za reportage bilé et surtout sangwane kanga kingai nazaki na katikati ya reportage et puis mbula pepete makasi peut-être sombo le bete kité na kata musala wana pona zola bino comment famille na ye comment ba éclaircir makambo susu mais lobby to ça l'effort ya kokende na famille na ye ba ça au juste eloni ne lekaki ponga ezo kambusanga Dikando dernièrement na otoza na ye Gelor Dikando na otoza na ye donc désolé qu'il a makasi donc auti alika pe na moment ba groupe belé a jouer pe mo banzonzing oyo pe banzonzing ezaka te nzonzing a poto nzonzing même na groupe ele kaka na TV ba bengi ba biya ko leka aleki voir même na ba vidéo musupe ya et comme la bino na mimi kilipe kuna zali alika ba signaler nga alika na standard ya président José de Londres alika na jusqu'eti azokufa wa azaki na coupe ya président vie de loin Charlie Nongi on a opesa pe ba condoléances et ba condoléances na ba comédien nyonso na obozana poto ba Ans Luzolo oboyebi Gelor Dikando quel que soit azana mabena ye quel que soit abunga ki oboye mais toza bandeko tolela ndeko na biso Gelor Dikando. Merci beaucoup na bato nyonso tupé opesanga confiance et osala musala oyo yango na mibenga chaque Congo ya ba comédien so tali ni lamba na lati elamba ya sauve. J'espère que mama dongoma na fioti ngoma ba bisanga gérer tant ndeko na akufi il faut passer message il faut qu'il nous assister pour opona musala wana puis uzana kati ya musala wana et puis à sauve mobimba na Stockholm donc ONG na mobimba merci beaucoup ndenge bobenga ngape merci beaucoup na bandeko nyonso eza pe na émission te na tanga bakombo bato mais bato bo signaler ngai po bato ebele boyebisanga gérer soki information bato nyonso balobi soki nanu yo lobi te to confirmer motete eza pe ya baninga msupe eza pe ya solo ekozala pe ya solo eza pe ya solo
donc nga nazo pesa bina pesi bino juste information oyo Gaylor Dikando, un artiste comédien, un garçon oyo azape na ba ligne lokola président José de Londres, ba ligne lokola ba Kaluji, ba nyonso wana, mais atiki biso vraiment. Donc ils a passé nazo kokate tant ki message wana nazo kokate Emma Bokongo na biki osinala kingai obio yebiye ozolela vraiment. Irsil na Pointe Noire, Irsil na Pointe Noire, Irsil moi ça permet na Pointe Noire na biki ototo na sikoyo. Est-ce que c'est vrai Gaylor a confié? Tozolela Gaylor Pachikolo on nyonso na Pointe Noire, ba na Pointe Noire nyonso merci. Ndenge bobengi nga bozoto na Gaylor Dikando est-ce qu'il a confié? Merci beaucoup na bandeko nyonso bopesa nga confiance. Tokuta na lobby na kosala pena effort pour naza mona musala na bino tant to bibenga mona musala, cela veut dire même patron moi futa nga salaire pour futa nga salaire faut bino botala to bino faut pesa biso ba information tala gérer boy tala musicien boy sali boy tala comédien boy sali boy. Donc yango to bibenga ka bana misala na bino ezala cinéma bité ndenge ndeko mso ba ko bibenga mona musala te. Donc merci beaucoup. Tokuta na lobby na ndaku esika o famille biologique ya Gaylor Dikando ezali tokozala na biso nyonso presque ba comédien oh déjà ba benga na butu awa. Merci beaucoup. Tokuta na lobby.